pesi comprendre kalinga kete mobali wana. Comment ba oncle ba koya ba vandi journée mobimba. Type sikoyo, est-ce que yebo bon numéro ele kakate hein? Ozolo bate. Ouais kusakana batu. Mibali o baza esco otala otali na aspect mobali abongi na yo abala yo. Yo lingite. O mobala pe mobala pe. Na kisite. Ozomo. Yo ndo Maman sa. mo muna. Yo mo la comportement. Yo ndo sa. Wala na sonye esala e par rapport à mobali. Ya mama mulinga ya mama mobali fala ya awa. Afandisi ba bokulu so kwenda bokulu. Afandisi ba mona ni. Ofanta bokulu ko. Asa pede a bomba na. Asa pede a bomba na. Kadozo. Asa pede a bomba na. Muna na kipede. Osatela doko ba je ko so important. So ba mwana. Mobile na homme d'affaires. Yo sa mobile. Yo sa mobile. Yo sa mobile. Ko panthère noir. Moi ça dit toko boya so belle ça dit toko mais belle ça le quoi tu zengi on va d'ici mon kilo maman na yo On met ça belle ni non. Donc contact na vie no bota mona mwasi. Benza mondeni. Kebe blo ba ça na YouTube ke. Bana makam aba memo na YouTube. Ba bisou. Ba bisou te ya mamba ba ça na YouTube. Bes la française ça bes. Ça nga ça bisou. Ba ça ba bisou. Maman, wana mona mwasi te. Oyo. Tengele Yo tengele. pede na loba. Oza na mwasi so na mwasi. Abi ngapi. Bangu na sa bana muta. Oza au place mon Donc on a na ba ko lala mais yo. Yo so sa kusinga yi. Docteur espérer ni pas. Yo so fili singa maye. Yo yo wana sa buzoba. Ngana bota te. Meka. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu me révèle le mystère caché. Mukolo zemi pe azana mukolo zemi azali. Oui. Ah d'accord. Mukolo zemi azati. Heureusement, Nzamba a tué mon souni na kati no chérie. Sali on peut na volonté na ngati. Rentre comme ça. Nakali ko sa ngata pour commenter na volonté na ngai. Olobi ki mobile azali. Non, attends. Tu sais pas sauver ta sœur. Aza wapi Alléluia. Non comme ça mon mobile wana. Non ça les mabe. Soki mobali wana mwana te yo kozonga mboka Martini pona nini mo mbala nanga na yebi ete. Je t'ai toujours dit Martini solo la nanga nyonso. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu parles Martini pas na senga kyo na so Martini loba nanga nyonso. Tu vas pas ça la opatite. Na loba na onyokola te mukolo zemi onyokoli ya na yo parce que onyokoli pengai parce que yena ngai tout ça moto moko. Il n'y a personne qui peut séparer ce que Dieu a uni. Nyonso Martini na posala kabola binote. Ah merci. Kabola biso na lobi. C'est un serviteur de Dieu. Martini ko kisanga so na niveau wana te. Martini. Est-ce qu'on comprend que sur la minute soit asiliki pour na zule ki na yene na ndako. Et ozoni mboka. Ba otonga ye. Tu sais quoi? Ba otonga ye Martini ko ba biso comment problème tout c'est quoi ça? Chérie. Nabi Martini, quand on a yo. Mais tu dis la vérité, chérie. Parce que chérie, pardon, t'as le transpirer. Tu sais combien je transpire? Combien je sens? Pardon. Martini, je peux continuer. Mais c'est seulement. Je suis pas si irresponsable que ça. Martini, attends, l'oroté. On a ça toujours Martini, ça gagne ça. Nini, les qui n'ont gagné les arachio. Hein? Chérie, s'il te plaît, pardon. Tika ko brutaliser ye bongo pa. Martini, tika ko zo trouble. Nini nanga na sali nini. Tika na isa ko banga ka pasteur te c'est ça mec qui na yo. C'était Tika Martini, Tika. Ah ça le côté. C'est moi qui est en train de te parler. Guy, tu vas banga ça moi. Non, mais ça n'y so point. Tu vas banga ça y est. Hein? Et là on a gangélé. Première fois moi ça je me haché. Première fois. Non, je comprends que dans cette maison, il y a comme un torchon. Non, Letty, je parle, Letty. Tu m'appelles Guy, ton ami? Guy, c'est ton ami? C'est toi, je dis. Allez, oublie maintenant. Non, allez, sors là-bas.
tombe là. Mon bal a cherche dans un moment sur qui non mboka. Vous blaguez avec moi? Vous blaguez avec moi? N'importe quoi. Chérie, excuse. Et chérie. Chérie, attends les qui n'engaient Guy. Et ça me donne le courage de faire un Guy. Hein? Pendant que ça m'a bien on a fait un Guy. Mais vous avez dit ah ouais, peut-être que vous avez qui est chérie. C'est le côté de moi. Tout au côté ah, tu vas dire ah bon, il va ah ben un garçon, on a la ressource. Et je prendrai toutes mes responsabilités pour agir. Chérie, s'il te plaît, c'est bon ça. Antine, je vais la massacrer là. On a beau vous présenter ma beau, ça il y a combien de mois, années, jours? Obi nazaki milliers mono, oyo ndo so mesana, car ndo so to solo là. Mobali ya wapi? Mobali olinga côté, yendo so solo na ye. Non, le papé n'a pas yoka parce que le conseil là qui ça. Non, discuter na oté ya camarade na ngai. Oui, na oté ya Cardozo. Boni boyko. Donc il n'a pas casse no la ça pas au mar ma casse no la ça pas chino pas ko kuno ayo côté. Mais vous comprenez biloko no so na ndako ala msipe mo mita somba côté. Iyo mto somba mo cha ndako bobo. Omitalaka, obeda to ko za mo kitoko ya. Faut ça ya kitoko nayo. On na nani pas bobo. Parce que ngiote même misu na ngabo bazo banga ta so bua kisayo azo ba n'importe quoi ça qu'on a pas se sentir yoté. Et mozo kangama na e otuli. Oui, je préfère tout au bal la tana bob nanani. Na o marteau nanani, moi no mobile na junior. Ne préfère ça na ba on a boboté pour na comprendre bobo a gigolo. Ouais. Aola o monda zana ngam na oyebiso bobo bala oti. Mi bal bazabonga o balo to kangama na ko ebike non. So azali mo di faux pesier. Soit ça moi bois saliboye moi staff a ko benda yo po wa ebi ke no Cardozo za moi bien ba ba mona ke na moi mo na libala bosana au baluti au l'excellent do kumisa ko bobo na bite na ke na otala camarade na mo bala camarade na ngana kebo yi pentimon chichi boniko na préféré na zote mi balo a pété lo ba ya pembe wana yo so me kaka moko mo na pété mi balo so ya pembe ba pété te maman pentimon. Moni Boboana, c'est ma vie. Boboana, c'est mon tout. Boboana, c'est l'air que je respire. De haut à Monique, à Rosalana Boboté, carrément à Zasuna Mate. Omar, Junior, Nakabeli yo bango. Mon mibali ya pete wana yo zwa bango. Nga mobali na nga ya mwendo c'est bobo manuka panthère noire na la luana. Il n'aime à la folie. Au moninga, il na posto soit na tête solo la. Lisanga mibali bazala goube. Au sali mabe na nko yo mo so sali mabe na nko mais bébé aseki, je te pardonne. Non mon cœur, mon ni na linga bango te ngani na mobali. A lingo mo la exito ka lingo. Et moi saboté yo, et moi fioto yo, et moi pas fingi. So boza mi bala bon na. So boza bi na ça fait passer maintenant non. Na linga présence ça ba rien. Pour la ko degré à somme, on se peut camarade na ah c'est mon ballon plus ça somme ya ba somme. Il y a 3e niveau. Au moins donc bobo a ça. Exact que a lo banini. Au moins camarade na linga na nga été mais à comprendre te comme ça yo na sala makam na présence na yo comme ça yo ko ki oté ya na ndaku wa ba ki na linga ka yete. Bobo la ki sa ke alinga nga yo te pemena nga. O yo so ngobe bisala o comme ça nga ndo mana zo mibali ebele. Du tika nga na bobo so moni ki nga na nyona ko besimba te. Se nga na besimba te. To ka bona. Bala kana singa ko to ka bona. O le o ka nga po. Si tu veux dire que tu as fait ça, maman, tu as fait ça. Oh, tu as Sira kana la mana pesa onzo sana kwa nza. Na olia na ngayo bele. Na olia tena salia na makadi na kwa. Na olia na. Vino ya ngwana. Vino ya ngwana de jamais au organisation na leta saucisse. Na mama na lia kana kwa na de no kwa. Na lia kwa makadi. Ça va conseil. Au bandit banana na lanti. Ti na cake. Vert. Ngo ke kan kokolo. Sika na pardon. Wana kanda mama. Sika na vanda mama. Sika ngai.
comprendre non et ça que nazo luka na balisa yo moto tu na ça niti tu sais que naza homme de Dieu frère Pierrot il va battre le la bino na biloko bosalaka aujourd'hui moi ministre de l'enseignement supérieur et universitaire mais na côté on a faculté na université et na côté sciences de tactologie licencié en tactique mais bon tactique pas la tactique pas ici mais c'est là où on a ici mais papa c'est copié na hôtel la pe ponga na chérie na nazarana ici qu'on hôtel na chérie na school au na mona petit mot boya zemi pour moi sango panza nango ozomona omoni na lingina sala ngo d'une manière secrète omoni okobimaka mokolo zemi awa et je vais demander parce que encore ba yoke la kanga je vais demander quel kamuso ke bibi libanda et qui batu ba yoki ke tout ça non c'est le cas tu pour na chérie na mona non gérant au gérant et voilà moi c'est un tu m'as dit c'est la talicie structure c'est bon est-ce que comme ouais on en doit baka pour non que non ça notre maïle mon boy que non nous tous à la convaincre pour ça batalinga peut aux transport transport kaka transport au jour au koya pour na kondima zeli alors on aura pas des thèmes qui uta wapi asane le miki on a un téléphone d'accord alors nazo peso $2000 nani pasta na mkondo lobby d'abord faut na salle na benga on a gangela yo kengila lobelanga no sokolo balobanga no toka mon papa limisana habiter le kumelenga papa non jamais libre hein naza libre lobby ke nazo ya ngamo ko limisa na boy prison na pas prison te na kufa non c'est la one parce que 2000 lobby wana tanto tanto ya olingozo avance na bombe na pona mona na liembo mona na seli musala tina sana musala ke c'est ce que j'aime chez toi que Dieu te bénisse. Place to komi to makambo wa sali once ko yeb sangani kalinga kao alinga kao on ya sabotage ata moto ya yo moko bo balingi ba express tande ba levelenga mobali tande ba kidnapinga mobali boboki wapi Lisa wakenga mbali wapi Lisa kiluka boboko basali nini babukili boko basali mbali nga mwendo nini nzambe nga nemziki boboko batara expressité bazo enlever bateau Lisa numéro mbali nga lekate na bengi bobo et ba j'étais ba criminel na bazu téléphone bobo ba criminel bazu téléphone bobo te na yo comprendre pena que non wa maele te na yo na ida funa zota ida Lisa Cardozo makamunyo se salami yozo kote la kabo ke ba lever abwa ki si onde so azwa ki problème akokai ko benga po eza libala so ke abane ko ya na limite ka bando ya ye moko abando ya na ba famille na ye so so ki na famille na ye mtenga e benga bobo si problème te bobo nda bwa sote ezela nanu oyebi famille bobo nga ba isanga se bo singa oyebi famille ezela nanu oyebi famille bobo oyebi famille ya bobo Anzamana mniti otuna mamba famille mbala nga ba nini bobo bobo da osaka kwa momo mkata ida ba osaka ne bongo te mbala nga mwendo wa kamso rouge bouille ba beti ba isanga se montant kombe ba libenga mbali ba rafiste bo benga nga ba isanga je vous dois combien pour libérer mbala nga il vous faut combien pour libérer mbala nga bobo nzembe nga bo bengati nzembe bo benga je vais te za mo sama bongo wana osasambla po moninga na zawa soni eza kati na oto ozolosala ngo pa ya solo bakidnape mobali na ngai seigneur bashei na bango bangondo na bango nyonso ebongo na babude na nzoto ya bongo nzambe makofi na bango baobete mobali na ngai yesu masi eza lokola mai baopesa bobo asokola yesu mobali na ngai azoka te mobali na ngai vimba te yesu masiya papa saint esprit kota na kati ya bakriminel nzambe balibere ye balobaki base trompe Paki, mon bel langazonga, au nom de Jésus que j'étais ainsi prié, le roi, moi, ça m'a bondeli. Une sage-femme bâtit sa maison, je suis en train de bâtir mon mariage, je suis en train de bâtir ma relation avec Bobo Seigneur. Yesu yoga prière, Yesu yoga prière.
Non, pourquoi tu pardonnes? On a une attitude de prière, s'il te plaît. Quoi, la distraction, tu as une attitude de prière. Est-ce qu'on a beaucoup de bonhommes na tongo na? Ils ont se déstresser, mais na comprendre que c'est l'erreur. On a côté mon gouna. Il y a besoin de il y a besoin de mais que c'est que ça nga. Ton obenga yo. O rejeter ba pelle nga. O rejeter ba pelle nga point. Nazo occupé. Occupé nini? On en a sala na ya ba. Ngana camarade na yo. Ata so na bengi yo rejeter ba pelle nga. Na yebi place ovana na oyaka kama. Omoto na lida partner. Eza compter. Na o loba no kaka eza conseil na ba na peso jour wana yango pe na kotikala ka ko pesa ka camarade na nga. Il faut changer. Toi qui sou ba nkete tozo kola ya toi li sou na ba 20. Ngapi na oyebisa yo. Omoni mutu mususu otali ye boye oyeba déjà que non garçon aza série mutu mususu otali obi te garçon a série te oyebi omar aza série omar olingo na bolingo ya solo yaya omo badoka baomar wana baperda bango te mobali aza ndako bien asala place moi bien et puis akabelaka yo yaya olite na oloba no na ndenga solo na wa camarade na ona olinga bolamu na yo linga bolamu na ngape na olinga bolamu na ko tiko te loka ba camarade mo wala na aka muninga so ebike ana mutu mo boye apesa ke mbongo aolanda yeba mila masanga basa ba loyenge te oui to aba jeune fille to sala loyenge na biso mais mo faut conseil saisongaka faut to tika ba loyenge omoni omar alingi na bolingo solo camarade na ngai lelo so perdre omar na ebite parce que ba onyo so za na bango na tout na limité te ba onyo so za na mona au limité finalement makasi en disant que sur perdre Omar na yebiti Lisa Omar ya nokono répondre ngasa sa cousin na yo ambala opose pas makasi parce que tika na gérer yeti o gérer ne babi o mabena ndenge na boyi na ngai omoni nga je suis amoureuse de Bobo pona Bobo na ko kufa nakomela acide te moni baba Omar wana bakiserie na ye na baboto totangela nga na bandako na ye moi je m'en fous oui na ye pete kolinga mbala mwindu makasi ndenge te tozana obanda kala na olinga pembe siko na comprendre mibala pembe baza pete na comment préférer ya mwindu ba vrai mibali on comme te mibala kasi ko liambo pembe ba liambo ne poani ni tozana boto liambo comment faut n'importe mais boya ka tempa baboya mbongo baboya mobali meposho baboya wana siko mo China tolo mo China alinyaki na China atika na China tika makambo wana tika ya solo otengela ngo Omar mutazane lokwa malemba bo otali na Omar Bobo ta différence Omar alemba yomuna pesa lemba te ngalinga Bobo ça tikina vrai mobali non alemba te azarande timide oui you ne comprenez pour nous sa confusion entre timidité na mutalemba tika lemba te yomuna pesa lemba qui ne peut pas pembeti na bona mbala pembe na mbala lo ezatike pa Omar ça qui akala ko tu ko na mo camarade na tena boyo te camarade na opesa conseil po batebele baloba botambola kana baloyenge bo pesa na ba conseil de fois ba mona ke non quand même na pesa ko conseil quand même yo pesa nga conseil mo ba mo maso so bana mwasi bébé je t'aime faut likolo ningana nana alukani parole ne uta na likolo te bisanga parole ne uta na likolo oloko so mo bali bo so lingete oluka ba défaut na ye ouais si yo kanti bo bonda za ba défaut te pas mo je t'aime faut uta na gorge. Kalabouendeni. Ah non, en fait, je t'aime beaucoup, tu sais. Coucou. Betanga no solo no téléphone no. Pona pa no mikiti o muno ndio zoba no banana no loba makambo betanga. Oh bon bien. Bon ça se passe au staff ngala ngafte me. Ah so lamba nai. Là, je te relance après hein. Bisous. Non, on s'est battu. Il m'a négligé là. Nani non. T'es là, mon négligé là. Non, moi je savais quand il y a le soutien la finalement. Tu avais beaucoup parlé. L'autre fois, l'obé mingi. L'obé mingi, Pierrot. Que yo bando yali soute o lukanga te Pierrot ngapi de na sali vinanga. Na bi quoi. On a raison na beke na no ya soate. Mais là no biso siko, ils a pour l'intérêt yo nanga parce que yo mo ba bien. Na bolinganga na yo. Et le ko sa biso bien zaka mariage. Léo na bali yo honneur ils en a deux familles. Ba mona que non, moi si mo bazana garçon basu ba tombe. Ti suka suka bali. Ngani na zaboe. Na bakanda musu ilanga bakanda kanga pour na zuwa. Obi na jaloux. Non, c'est l'homme qui veut pas la bête. Maintenant, bête bon, pour la yomo za munoko makasi. Non, la pose moi c'est pas assez douce. Aux hommes, pour des tibouilles. Non, bête. Bête boy.
projet non ils ont pour un avantage là oui pasta na yeka plutôt sur la so mon intéressé au tenant qui nanga no do ka bongo si la ici là pasta o na so beteli sur la pasta mo bo mo na sele cop mo bo pasta gi dans la beteli to sane ba cop me souviens nanga vous avez na promo bo neza o mo bo ba ko kanga na ko mo bo ya ko ane ko kate a télémissier mais c'est quoi elle la carte makasi parce que a sali bêtise mon na foyer na donc pasta gi a combien de niveau ya ko sentele qui ya moi si na Jesus. Oui, imaginez si parce que les moi snaye à Ottawa village bani tout ça. C'est que les moi si nada fut faible. Les qui n'ont yo kana ngana beteli solo. Il y a teli bang. Mais nga souci dans zani parce que on ça mon na bazemi. Et complication eza makasi. Complication eza que na minute ne tolo baboyi, zemi mo percuté na ndako. Alors zemi ndé percuté, soka engindi pa yebani ki non eza ye. Taka libala. Comment j'ai comment on va se passer mi? Te ablinga ne pona sele ce qu'on a couvrir, nga non ça la couverture. Et te non ça la yokate. Ou bana boy te Pierrot nga non ça couverture du mané kabla bika ko mo bali ya fi wana pour sauver li bana na bana te ba ya ba pesa mbo ba pesa $400 na même pas vu moi vu longola ya biso wana yo kana mso déjà yebani na ndako nde yebani bon esimba te ko longola comme ça que pasta pesa da 2000 dona na $2000 ndo monanga je $2000 quand non on a bien no boulot qui mbongo ça rêver ça dans la calésation moi si mobile beti solo mbongo osimbe boy mobile passer les samlon ndira ebiti to eba na biso osima boya pona mbongo ko so 2000 beti ta sourire dato yeba na biso yaki loko so la calme moi dans linga ko senga ko kevin na seli carte na avec la zongeli yote mais na sur vérité pour moi si nanga yoka vanda et ko ende biso kwa nini 2000 wana ko ça que 2000 wana pe et yango te o ta chita ba mbongo nini o ta laisse quoi yo mo 2000 sans que pesca no 2000 déjà mais 2000 wana yo kana bisa ko ende biso ko bala na 2000 wana et puis on va ça 2000 o somba na no kino on dit bino kopang on dit non tout ça on a ça mo stanga solo tizaka pona lulu te yale ya mama kama mibali no nakota lulu ngatenga mama mibali to sana mbote bon ke balanga je bimisa mkola no lubala so yale ya ngane ne so nga bongsina na mibali nanga mbali wa couple mbali na Pierrot makama ba couple no tuba swana yale yo to bano swana mobali na wana na lokota te na bando yaka na pesi toli en tout cas ngaboni na Pierrot muto okota otika na sonia to garder babana lulu te Pierrot lulu yale yo se no perte Pierrot lulu te yale azamu alobaki na yale mobali na na bina na boy na na tu veux manger, tu as faim? $2000. Ça tombe bien parce que samedi. Samedi, on a préparé moral. On a bon dit bon ça c'est signature on a lettre on a ça là on a pris na kala nyonso mbula nyonso vanda na mimi banoko no ba mimi te te ba yebinga me makama ko ponyezo ko defend kambati na sukabo ntosaka no ya fingi wa molaso Pierrot finga ki awa ba finga ba tomba suka na mariage so teli bien ba kele maye ba finga ki ba tabonga ba suka no chaki mno makasi mkolo yake ya olobi na ngai ya tozai na kanda te na oloba wa na Pierrot otina tunale suka ndamu mona mbale yo tina mbalo ngona ya respecte ngana beau frère na on est très important pour mobile na yo na mona kaza aza garçon ko aza mayele te mais aza quand même azo raisonner yo idle ki na wa ki zenga bolo yango Pierrot monela kayo Pierrot sala ka ka ndozo sala matisa sous dose matisa sous volume pour aza bolole au moins ndemo so zimbongo ko za pressa ko ya te OK oza mo mobile il faut ça na charisme oza pe boga ko za pressa yo ko bala yete ko yo ko regretter OK umela ati mgonga mona weso nga Pierrot siko koko ya ko la tosi mbongo no soma bilamba na yo mtoza garçon fashion go osoma ketcho wele ko bala fiyo ça les gars ngozo sale wana ko lemba te OK Pierrot on a bien mbongo we na yo mbongo te yo mbongo te moni na no ko no moni
c'est que tu as un crédit. Parce que tu as un ma santé bien. Tu as moi 20 mois. Tu as un téléphone numéro non. Au moins un bon téléphone. Non, tu as un bon téléphone. Si quoi non? Tu as combien? Non, tu as 50 $. Eh, ce mec, il a payé Simba. Tu as la roue là, hein? Kowe là, n'a pas pris c'était. Eh, non, c'est là. OK. Eh, Zala na charisme, on moi mon bal. On t'a mon logé. Bye bye. Accueilli dans le vidéo. Bye bye. Il y a les on t'a cala. Comment ça? OK. OK, madame. Oh, vous qui n'est pas problème. OK, non. Tu es au privilégié les. Au côté les. Au bon protéger bon. Ils ont. Qu'est-ce que là? Il y a combien de fois vous êtes en bêta? Yana mbang mama. Yambang bang. Votre année, vous allez avoir sur Internet, Tant que il y a bon aux bien. On bien. Bon, elle a au lamba. Nous avons bien. Voilà, tante. Tant que vous avez oui, tu as miné, moi. Bajira mai. Angie. Kimia ko mama. Inyenda sula nao. Tipo ni usama kamne kwa ngani tuzabambada. Ngamna bim salibana. Oh, chikwasa. Makamba dozo so dozo zalika. Ngamo ngazo na injection. Ngalo injection. Injection. Nipekse mwana injection ngate mama. Yapo kwa injection. Ngana injection. Injection ngako. Injection. Nafanda kia ngamoko. Kadozo, nafanda kia ngamoko. Oyego lia a point. Pas nous leli na cuisine te. Ata gospel. Yo lukani. Ngai ça problème très sérieux. Oyi bibilona. Na hivi kenga kuiba, mama sana matmaiba. Problème nani? Ah, chose ndo na mwasi. Tout cela a que nous qui sommes. Yenye bana mbonyenga muito ngi abulia. Yenye bana fanchi. Na mila kotali mobile nanga soki pa abela. Asili ngambanda mona na musala papa mbasali te wana. Ndengo zo mona nga bona zo liate. Nazo kokate. Mais eza makamboye la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Non, la Bible on a essayé de confusion, ça qui n'a déjà non, yo comme ça image nanga te. Il faut garder l'image comme un serviteur de Dieu. Alors c'est pour cela que je t'ai fait venir ici. Non, comme monsieur Awawa, pour comprendre que yo Zawana nous jouer grand rôle. La ligne bon mais verset il y a quelqu'un qui est dans le sens que ou bien ngana na sa rôle en salam. Bon, verset côté Maxime Boloyang Kichopi Eddie Murphy yo kanebisa tango nazoya awawa yo sala lokola o ngana sali pa na ezaka ba erreur à vie mais naza vraiment musala ya nzambi elo na lingo pesa image yo pesa ngo pour calamité yana banga koya donc ils sont terribles. Quel problème à TV? Monsanto Martini. Nebsakio, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon. Nebsakio, l'Éternel a fermé les pas de l'homme de Dieu. Et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Non,
Ah bien. Comment on va ça la bonne la sadam tomatata? Pardon, yaya. Tu es banité. Non, le écoute, je veux dire, tu es une belle femme, hein. Namoni une belle fille, je veux dire. Non, la solution pour naïo. Solution. Non, que non, là le bien na oka ba pe mana na oka ba fatigue. Yo lingo otika no. Non, que kolala. Eh, zemika bongo. Mais non, il n'est pas sauvé. Il pas sauvé. A sauvé nga. Et lo ngeza nga na poko lolo kana bengi eka na pantipi mangamba. Ah yana, oui, mais mo kilelo ba pona. Bon, ko tricher na yana. On va monter bosso. Maman, grand fille. Les apôtres ont bien, on a tout le monde vient le coup d'or, les apôtres ont bien à eux. Parce que c'est bon, c'est bon. C'est caca, pasta. Yonde mo bala sauce. C'est bon. Benge pe pasta, qui dit fioto. Na bien. Comment on a pire? Tala. Comment on a pire? Mato yeyo kapapa. Na pe jeune, na lo jeune lo la yo. Tu comprends? Ala vient nga. C'est vrai que Nabi que osana kanda, mambo et salami. Mais ko bossa na ti c'est ta grande sœur. Na bete nka li solo net osa nedule. Na mona ke yonde muto osana proposo mo kilo osana zemi. Yo osana problème. Ozo comprendre? Na ko boya nga pete. Ka boya na kanywa na makasi. Yo na biso na salango. Am su pete na kidiba. Yo na osango. Am na pesi yo ko. Ya ko na protéger. O protéger nga neloni. Mo kilo ba ki non obotina yaya mbala yana o esaloni. Loba mambo uza poso. Si vie d'habitude ngamba ka parti ni sanga pona mona yo. Izenga no to kutana to eba na mitso to mosta mbali. Ah oui, il y en a peut-être au moins dans mon balai. Maman n'a pas moi dans mon balai. Toi moi dans mon balai. Makamba non. Puis revient. Nazilio décision ce qui ont dit que ça a été établi aux hommes aux vieux sont au là. Aux hommes au micas des milliers. Je qui la chambre. Formule classique. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Moi, je m'appelle Très bien. Moi, je m'appelle Cardozo. La petite amie à Bobo. Nani? Je suis la petite amie à Bobo. J'aime trop m'exprimer en français quand je suis en face de ma mère. Je suis la petite amie à Bobo. En fait, la fois passée, nous sommes passés, mais vous n'étiez pas là. Il était venu me présenter. La petite amie à Bobo, ouais. Tu es comme une femme. Bah oui, en quelque sorte. Tu prends les... Je vais prendre la chaise là. C'est ce qui... Ah ok, d'accord. D'accord, merci. Merci, maman. Vous êtes très belle. Tu es les femmes. Oui, tu es les femmes. Oui, maman. Tu es les bobos dehors. Bobo, tu es dehors. Non, je suis vraiment la petite amie à Bobo. Je ne suis pas sa maîtresse. Nadio Tunaya, Bobo, Yenaye, Azad Banda. Ah, ok. Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il est resté à la maison. En fait, je voulais lui faire une surprise. Ah. Ouais. Moi, il est le maire, hein. Ah, le maire, il est né Bobo. Et je sais. Hier, nous étions ici. Hier, nous sommes passés ici. Mais on nous a dit que vous étiez allés à l'église. Ben oui. Oh non! Comment ça? Moi, vous étiez à l'église, non? Moi? Ouais. Raison pour laquelle je suis passée moi-même aujourd'hui. Tu es comme un lion. Tu es comme un crocodile. Non. En fait, maman, le lobby qui est église. Vous avez un lobby dans Bobo? Je suis comme un lion, un crocodile, j'ai pas compris. Ndenge yo lobaki nsikana ta émission na yo na moni yango ndenge ojo lobaki nyama wana ya lion sika yango ngai na lobi mission na yo za lokwa lion za lokwa. Je ne parlais même pas des animaux. Bon bref, le but le cas qui a babi que kina ki église. Oyaki na Bobo. Pour naza mwasi na ye. Yo mwasi a Bobo. Na siki Bobo ngamoko na ya lelo ko côté la maman. La raison pour laquelle je suis passée. Yo kombo Cardozo? Yo leki am Cardozo papa kaka na zibempa. Yeta. Yo ben kombo na. Ngaka kombo na parce qu'il y a na zara muluba ngana musasa. Kambote. Musasa wana lokwa bazambote. Voilà.
namoni wana mboka banatasa nsingi bango baza basasa bango baza mpe na ngambo mosusu makela dojombo ojomona kasi sikaza na mpoto bongo yo tiboye yo za na ende ozaki na ende non za mizimon likambo te ya mama lokolo boza mosa boboye moto atindi yo yawa kasi bongisa ka babe moela te mpo moni mosi tango oyebi te na jo okende na likilo na ngai ukojwa mwa zipeti na okolinga ya murai te kasotina awa oye bombi baranga ba milai bobo ayebisi ngai ke abobo balinga milamba milai yo komi na ndako na ye nakendaka moto umeli olalaka mpe kuna ouais nalalaka 1000 fois ça n'est déjà possible à 2 ans 2 ans bongo ngai nayebi yo te bon anayebisaka na nzela sikoto na motia esiko choc de moni na ye daisengana nalata toa mokuse mama ne marisha nalingaka mwa sexy mais soki lulage echange na okendanga na biloko milai te problème te likambo te kasi ebongaki boya bino mibale mpo oyalakisa ngai yo oyebi makambo yango asilikaki lobi ndenge akutaki yo te bikomo okokende église sans pourtant ye bo basilika asilikaki vraiment ngai nakende église te ngai soko na jo opemaka boye bomoi na ngai eza mpo na losambo sika ya asilika nini lelo to nayebisiki no tokende abi jamais nakokende te yo kende parce mama pesa yenga kanda abetinga kuti likofi yango mona komi oyo eza yo boye eza bobo mais nalingana nga bongo mama nga lingana nga beta likambo te ozala mwasi oyo olingaka babeta ya likambo te problème ezala te ozala moto ya bolingo merci yo olingaka mwa brutal wana osepeli oyoki bien kasi ngai nazala bokilo merci likambo te C'est ça. Et maintenant, tu acceptes que Zemezaki aille. Pourquoi avoir menti? Pourquoi tu nous as menti? Hein? Chérie, s'il te plaît. Moi, il s'est soupani déjà. Ça, c'est la maison de l'homme de Dieu. Ça, c'est une maison du ministère. S'il te plaît. C'est quoi ça? Vous avez dit Papa Pierrot. Hein? Papa Pierrot, merci d'abord pour... Ok, des autres foyer nanga? C'est ça? Ok, des autres foyer nanga? C'est ça qu'on va voir, hein? Il faut comprendre quand même que étant numéro 1 à Ndako, c'est normal à la Kanda. Pourquoi est-ce que depuis Kalaté papa nangai? Hein? Comment est-ce qu'on est mon sang tout? Posant un faute les kinanga. Parce que normalement, aux Ndako comme ça dans Zambie, bama kamba boy ceux qui n'a balabal, bakbayo qui on sait pas propre. Et Ndako en Zambie. L'esprit de Dieu réside ici. Donc papa Pierrot, comprendre papa pourquoi dans la Kanda. Déjà tu fais que ça awa nana so nom qui il faut la responsable déjà zemi la charge la discrétion je tiens sur ça. Mais papa, pourquoi tu dois toujours intercaler maman Loba? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es trop en colère? Mais je suis sa soeur. Tu sais combien ta soeur a troublé? Je le sais. Je t'ai demandé plusieurs fois de me pardonner parce que je suis allé m'amour hier. C'est ça qu'on va voir. Papa, maman papa koutne bandela mais kako telemela akoya kotambola na ba quartier ba garçon azamo si kitoko tout ça je pas voulu. Mon te voyant namoni garçon moko à cause de la irresponsabilité. Je sais pas pourquoi tu n'es pas venu me voir avant. Pourquoi tu ne cherches pas à épouser avant d'enceinte? Non, j'avais peur. Pourquoi tu ne cherches pas à épouser? Pour nos baliers ta voix aisée. J'avais peur, papa. J'avais peur. Non, vous êtes bon. Hein? Papa Pierrot, il s'est fait que na bien que pour na ok, aux ana responsabilité monter, aux ana charge monter. Parce que mon sang t'as encore bêté dans l'issue na yo, vous travaillez pas, vous avez na musala. Babengana yo te asenga wo, izaki alonga ki musala te. Babengana ki Kolbelote. Tu n'as rien à dire ici. C'est le bandar en bas là-haut, pas ici. Tant babengani nga maman. Il y a un likambo très important, il faut nous soutenir. Comme quoi? Nanga. Comme quoi? Martini, je te dis que je suis ici. On a minute on a que le bapé quand on a lobby nanga kamba, mon corps on a lobby. Mais Martini, nous sommes le lobby déjà. On a lobby qui a dit que ça papa kanda Martini. Loba. Tu vois Martini arrête ça là. Ya on a ngana arrête ça papa ça na kanda déjà Martini point ni ngo sala boy hein. Point ni Martini. On condamner ngai, on va condamner ngai pour na yak no ah Martini. Limbi sanga na ebi ke papa Pierrot.
nazozwa ndako ngamona nazwela ndako nazozwa appartement mpo na sécurité na ye nalingi so bampango tozozwile ndako parce que je n'aime pas stigmatiser ma caméra. Guy, je dis ceci. Guy, je vais te chasser de la maison. Ah bon? Fais attention. Mais chassez-moi. Monsieur Pierrot, ok, je vas-y, suis un homme de Dieu. Je te pardonne. D'accord? Comme vient de le dire ma femme, Kotiamate. Parce que je suis en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dois être en colère? Hein? C'est quoi ça? Oh. Pas Pierrot. Donc, vous avez vraiment la place à bien pour la sécurité. Donc, pour le vraiment place moi bien. Non, dans la vie, Yaya. N'habitez. Dans ma campagne, Bovon GB. Papa, c'est quoi ton problème? C'est quoi votre problème? Moi, je vous demande de trouver une maison. Vous avez dans ma campagne, Bovon GB, c'est quoi? Non, ma vie. Yo, c'était moi, dans ma campagne, Bovon. Pardon. Et puis, toi, tu n'as pas trop parlé de ces garçons. Parce que sans blague, je ne trouve pas sérieux. Vous avez une relation encore? Monsieur Télémon. Hein? Relation haute. Cette maison n'est pas transformée en bureau au PJ. Hein? Moi, c'est un gars de Macambou et moi, c'est un ami. Non. Hein? Parce que, écoute, l'issue du courant, l'issue. Je sais pas ça. Alors. Non, mais si vous n'êtes pas sérieux, donc je ne peux pas. Si vous n'êtes pas sérieux, monsieur, c'est que la femme prendra comme décision. Non, ça y est, non, je peux plus te. Des excuses. Mais vas-y. Mon santo, accompagnez. Vous allez manger? 6, mon santo. Non. Ça veut dire quoi? Yo, c'était moi là-bas, tu peux y aller pas là-bas. Elle n'a pas là, tu prends en charge notre fille. Papa, quelqu'un qui ne travaille pas, tu sais quoi? Mon sang te prend un sac, n'a pas $50, s'il te plaît. Papa, si dans ce salon, et ce salon, on va prendre mon sang tout. Quand je dis $50, pour vos salaires, vous vendez vos salaires, vous allez bien pardon de Kinangaï. Papa, nous avons pardon. Papa, c'est le gars, papa, Mathé, Aza, mon sang, Nanzabé. N'attirez pas la colère de Dieu. Hein? Pourquoi est-ce que Osuko Madoué Moutassali Mabé? Pourquoi tu le choix? Est-ce que éviter que les garçons ont c'est un voyou. Ce qui au salité qui a comprendre qu'il faut que charge ma responsabilité à cause de mon sang. Là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé en toi.